Branda Gadesh. Rakesto fronte kelegraste. O shala bramba doske tole brande rifo costo fracatala bandegai. Li grando prakatosa gleto ribadeska li prosa cranto prodicadosa zefre tepreto prodicat mambra doko bobo sopradis. No rapataka ba sopradi rabobo dogobo sopradikis. Jeng so fracatela grando brasco vendo croske vadigadesha ravadoske prando fragadena mosa le prando kobaraka bababades. Le proco sofratekes, jenkesto frande carigash, li pronda corra cabadago sopradi. Ila copra de cadese, zefrato cobrana kedes, librando fracatena, rango proskerigash, rafadoco basso pradi, repoco sofran de cabadegastos, langreto prodigadesa, li para cabadagaboso, repotogobo sofrate camashe, rando coprate cobaste, li prosa frate, mambrose questo li grande bradisa, jegezabonde kelegrasto, la proco sopradica, li cabaracabadaco sopradi. Oh la pacasere, la prakata ma sofrande caste, zofronde che galosa, li pronske de rabanjo vrag de gesto vrane, rifocosta glete bradesa, li gadebo shakrata malagate, le profate casto vrande cabradista, le fracatori badagababado soprati, li fronte kera cabadosa, le prosacrate, li frando prosafeta, le freto prodicadamanda crovisa, jevrace la hadia mahisa hina mama nena dosa hira, le pravote cagaste, le prazovradi cadosa, le pracosa frate che manegasta, la grosche shoprade, magrato prade, rafa costa prade, rapote gababa sote, raposco prade gasere, rofroto cobadegabosto, rafosque de prade, rapato cobaso frade, raco prate cabarosque prade gadesta. Oh, hallelujah. Father, in the name of Tata na komba nkolo Yesu. Topesi matondo pona ngonga oyo liloba nzambe matondi liloba na yo ezali pole pe na kati ya pole oyo ezali bofuluki ya moto liloba na yo ezali bomoi liloba na yo ezali bomoi pe na kati ya bomoi wana ezali pole ya bato pe ezali bofuluki ya bato yango na tatoli moto nyonso akoyoka mongongo na ngai bokeni liboso ekoya bofuluki ekoya epai na ye na komba nkolo Yesu bofuluki ezala ikitani na ye o nyonso ezali pole ya nzambe pe nkembo ya nzambe na kombo ya nkolo Yesu amen nkembo na nzambe. Again, I want to welcome you to our special service. Tombela bino boye imalamu to see you in church. Bino nyonso o boye na kitu oyo virtuel. Na yebisaki bino ki ezate ki musala nzambe moko azoteya na nzela singa. Excerpts of their meeting somewhere. It was beautiful. Oyo ezali mayangani tango tozali kobengisa bino mpona mayangani oyo ezali mayangani ezoleka na nzela ya internet bozali te na kati esika moko oyo bosangana me bozali na ezalisami ya nzambe yango soki bozali wana bozosangana na biso nazopesa bino matondi wete bokotaka mayangani oyo tozali nango na kati ya nkolo Yesu soki eza mbala na oyo ya liboso na tobeli oboyei malamu na mutema na nga mobimba pe na bato nyonso na mokili mobimba nazali kotobela bino boyei malamu na mayangani oyo ya bokeseni oyo euti na kati ya République démocratique du Congo. Natonde mingi pona bozalisami na bino na kati ya mayanga nyoyo pe ngai na koyeba kabola malakisi moko na bino na yebisaki bino ke boko changer makambo na kati ya bomoi na bino
na yebisa bino na maloba mususu nazolinga na sososia bino ete nzambe azelaka te ke bofanda bozela ete bomoi emema bino ndenge zolinga elingi te makambo mokili ekamba bino ndenge bolingi te ebisika bino bolingi okende te bato ebele bamikutaka bongo bamikutaka bisika moko boye oyo bomoi na bango ekomi oyo bango bakoki kozwa contrôle bomoi na bango te abi eza boye ke nzambe alingi eske bino bokanisi ke nzambe alingi bongo te okoyeba okokamwa ke nzambe alingaka bongo te nzambe ayebi ke na monoko na yo okoki kobongola makambo ezolekana na bomoi na yo boko bongola makambo bonzambe boko bongola makambo na bomoi na bino boko bongola makambo elekana na bomoi na bino bring to your mind at this moment a certain prophet. Nazali komemela bino I just wanted to say man of God, but moko ya basakoli na makomami both ways. But he's been in a country alaki na mboka moko na Israeli. There was famine. And the famine was pe nzala ezalaki na mboka wana pe ezalaki makasi koleka nyonso bato balaki olobela boni nzala wana yalaki mabe boni balaki kolobela yango ebele mingi ezalaki ofulwa tino bakomaki na kutangwa kolia bana na bango bokokutango na bakonzi mibale chapitre 6 abi bato bakomaki olia bana na bango. I can't think of anything more barbaric. Koki kokanise loko moko te ya itumbu lokola oyo wana me ekobaki bongo. And he says, okay, bango bakomaki kanda the head of the man of God. Mokonzi asilikaki alobaki ete but you see all those anger didn't change anything. Akokata mutu ya mosakoli wana kasi eloko moko te bongwanaki yango nde bomona mikolo mokili tozali kobika lelo ngokomona na kati ya information bazali kopesa bazobenga bango bato baanalyse bato bazosala bacommentaire bakoya kaka bazolobela makambo me kosilisa ngo balobaka te oyebisa bino no mboka eza na esika mabe makasi nzambe azozela nini bino bosala alingi ete eske bino bokovanda botala ete ekonomi ya mboka emema bino bisika bolingi te na suka nyonso te moto wana asalaki eloko omoni ye atiaki lokolo abandaki otambola akendaki liboso Deux Rois. I just have to give you the synopsis so that kopesa bino nano synopsis po ete tozali na ebele ya kotanga. And then Elisha, which is the man of God, because all these things have happened in chapter number 6, like I told you. Now in chapter number 7, chapitre nango ya sambo Elisha alobi boyoka maloba nzambe. He's using his tongue. Azosalela lolo mona ye, azosalela lolo mona ye, alobi boyoka maloba nzambe. Boye lobi nkolo. Lobi tomorrow na ngonga oyo shall a measure tokokoma na ebundeli ya fufu pe ekolekana for a shekel also. Pe tokozwa ngo pona cycle moko pe ekozala bongo na ekuke ya Samaria ye bongo nde alobaki nyonso yalaki oleka na malamu te. Nayebisaki bino ete lolemo na bino ezali lokola ebundeli oyo etambwisaka punda soki otindiki yango na direction ekokende. Tolobaki peke lolemo ezali pe lokola volant ya bato oyo eza muke me ezali na makoki ya kotambwisa bato oyo ya munene.
bivola wana muke eza na makoki ya koningisa bato ata so mupepeza makasi ekotindika ngo bisika elingi ekende abi boye nde lolemo na yo ezali na kati ya bomoi na yo epi lolemo na yo ezali bomoi na yo alobi yango nde kokoma na ntango ye alobaki yango po ete bango balaki oloba makambo oyo ekokanaki te na kati ya liloba nzambe lokola peut-être ministre ya finance lobi oyo ekoki osalama te eza bongo te. Élysée ye alobaki alobi yo lobi ekosalama yo okomona yango te. Omoni nzambe asalela maloba banzela oyo bato bakoki koyeba te ma oyo bato bakoki kokanisa te po asala bikamwa pe na boye pe mokolo elandaki kaka na lolenge moko elekaki ndenge esalamaki bongo nde lolemo no esalaka. Lolemo na yo ezali instrument ya direction na bomoi na yo koloba makambo mabe mpo na bomoi no te. Bato ebele basosolaka te makambo oyo eza bongo ke Job alaki na makambo kasi ndenge nini yango elekamaki eloko moko alaki omema Satana kuna Job atali te na makomami alobi ete nga na alaki na kobatelama te nga na alaki na kobatelama te ye nde alobaki alobi alaki na kobatelama te. Bokomona ba reference alobi na alaki na sécurité te soki yo zokoba oloba bongo kasi ke yo zalaki na kati ya sécurité ekozala bopanzani moko na kati ya mir ekozala kopangisama moko mpe kokatana moko na kati ya molimo. Omoni ba mir ya défense na yo ekokatana pe nzela ekosalama wana eza bato ebele bakanisaka ete bazoloba makambo baloba makambo lolenge na lolenge baloba siko ke makambo ezotambola malamu te na bomoi na bango. Mingi ozoloba makambo oyo mingi bomoi no mpe ezokoma mabe. Lolemo na yo yende mutamisa bomoi na yo bisika nyonso yo lingo kende eza lolemo na onde komema yo kuna ya munoko na onde komema na yebisaka bino ngo mikolo nyonso mukanda ya Mark sango malamu ya tumba Mark na kota verset 11 na otanga verset 23 Yesu Kristo azoli yebisa biso principe moko pe na kolandisa makambo moko ekuti olekana awa Biblia elobi Yesu amoni yambona Yesu amonaki nzete moko ya vinyo alobi ete ntango akomi na nzete vinyo alaki te alobi moto moko te akolia na bambuma na yo kobanda lelo ntango ye alobaki yango nyonso alaki ndenge moko ata soki alobaki kasi yalaki kolakela mabe oyo alobaki na nzete wana. Ntango bazongi wana mokolo elandaki Petelo alobi tala nzete oyo lakalaki mabe. Tokotanga parti ya verset 23 alobi bozala na kondima ndenge ya Nzambe bozala na kondima moko ya Nzambe. Azolobela bino elo moko lokola Nzambe ndenge nini kondima na bino esalaka. Omoni kondima na bino esalaka te ntango na meditation na yo kondima na yo ezalaka ntango yo zobimisa maloba. The interest in your tongue is not the interest in that thing there called the tongue. It's beyond that. Itabisha lolemo na yo ezakaka te. Ezakaka pona lolemo no o ezawana te. There's no use of the tongue without ezali na mtuya te ya lolemo no soki maloba ezali te. Yango nde moboku ya mateya oyo. When you say perverseness in your tongue, doesn't mean your tongue is crooked or is bent. No, it's dealing with the kinds of things you say. Azali kokamba makambo oyo bino bozali koloba. Yesu siko azotangisa biso a partir de verset 23. For verily, alobi na yebisi bino solo that
soki moto alobi na ngomba oyo oyo ezali article moko défini ya alaki olobela ngomba moko boye no ndenge akoloba kaka alobi soki moto alobi na ngomba longwa bisika ezali kweya na ebale me soki ayimi te na motema na ye kasi andimi ete oyo alobi ekoma akomona yango ekokisama akomona yango ekokisami oyo ezali mobeko okozwa oyo yo lobi eza mobeko na molimo ozali na oyo nyonso ozolobela salela lolemo na yo na lolenge esengeli ata bisika yo ozali na kati ya bomoi na yo kanisa ete bomoi na yo epesamaki epa na yo lolemo na yo epesamaki yo mpo na ebundeli oyo ekosunga mpo otambwisa bomoi na yo bongola mpe omema bomoi na yo esika yo olingi omema ngo ekende yango wana nde biblia ezoloba na biso sikoyo alobi ete okozwana nyonso oyo lobi nayebi te nini yango alaki oloba na poso mobimba nini yango olobaki nalobi na poso mobimba nayebi te nini yango olobaki so sanza oyo eleki tatu alaki oloba makambo oyo alaki malamu te mpo na yo moko tambala mususu olobi na makambo moko ya bozangi kondima ata alaki oloba na kobanga alaki oloba makambo eza malamu te olobi makambo ya chance mpo na bomoi na yo alors que yo mona ba resultat ya malamu yo mona resultat mabe biblia elobi na biso mai ya peto na mai ya bosoto ekobima bisika moko te yo komema sikoyo confusion na molimo na yo okoloba eloko boye ozokanisa eloko mosusu oyo ezali koloba ya lolenge esengeli te awa eza kolobela liloba nzambe alobi ntango bato bayimiyimi bato balembi alobi teke ekozala na kosikwama konetwama mpo na yo alobi teke ntango bato ebele balembi yo okoloba yo koloba lolemo na yo esengeli esala action maloba esengeli ebima na kati ya monoko na yo yo koloba ezali konetwama moko mpo na ngai bomati mpo na ngai obi bato nyonso bakwei baza na se bato makambo ezotambola malamu te mpo na bango yo okoloba ete konetwama moko ezali mpo na ngai konetwama moko ezali mpo na ngai loba na ngai eza elevation moko epa ngai eza elevation économie na finance na libota na ngai na kombo nkolo yesu alleluya yo okoloba ete konetwama to elevation ezali na kati ya bomoi na yo te yo oza na mposa to okita na bato elongo yo kobeta matito kolemba lolenge moko na bato te yo koloba na lolemo na yo ke konetwama moko ezali yo koloba ete konetwama moko ezali yango wana natangelaki bino na seri oyo kufa mpe bomoi ezali na nguya lolemo na bino asosolaki yango keliwa mpe bomoi eza na nguya lolemo na yo eza na nguya lolemo na yo eza na nguya lolemo na yo na nguya alobi teke eza na lolemo eza na nguya ya lolemo te nguya ya lolemo eza te ntango yo ozolia to mutu ya nango eza te po olia kaka est-ce que eza te po ete ntango yo kolia to premier ministre azolia eloko nde ezobongola makambo na mboka te ntango jugement etangamaki na lolemo nsima nango yango nde ekomema mbongo wana ntango yango etwatwami etatolami lolemo esengeli esala basalela yango
It has to be spoken. Soki eza ordre o bato esengeli basalela esfo elobama. Elobama. Bongo la makambo na bomoi na yo. Even if it's good right now, you can get to Soki eza malamu, yo kozala na position malamu. Biblia elobi. The path of the just. I don't know the just. Nzela ya moto asembo. Nzela ya moto asembo. Nzela ya moto asembo. Ezali lokola Paul ezongenga. Pe ezo pela makasi koleka. Tango yo lamuki na tongo. Alobi nzela na ngai eza nzela ya moto. Ngai bomo na ngai ezongenga. Bomo na ngai ezali kembo ya Nzambe. Bomo na ngai ezali kofuluka na tango nyonso ezokende liboso. Ngonga nyonso. Ata oyo yo zomona. Yo koloba. Nzela oyo yo lingi ke bomo na ekende. Biblia pe lobi. Bomo ina yo ekokende na direction wana. Pwete bomo ibe kufwa ezali na nguya lolemo. Eza na nguya lolemo na yo. Abi mingi bakufa pwete baloba makambo mabe. Yo koloba pe bele pe bazobika pwete balobi makambo malamu. Oh gloire Seigneur, maloba nini? Soki ozalia wana no pesa bomo no pa Yesu te. Olingi te obisala yango. Yoka tango biso tozali komemela bino sango malamu boye. This is the quality of the life that the Lord Jesus. Oyo ezali qualité bomoi oyo Yesu Kristo amemela ki mokili. Bomoi oyo yo koko contrôler ba événement bomoi na yo. Yo okoko contrôler ba situation mokili. Bisika yo za na contrôle, yo ndozo contrôler makambo. Na kopesa opportunité na mutu moko ayamba Yesu oyo. Okokyo loba makambo malamu ezangu ya sima wana ezasima ezangu ya mabe yo za poso uzala ngu ya malamu. Ya kopesa yo opportunité oyo ya ke oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na moko. Ndimelanga ozoloba na ngate ozoloba Nzambe. Siko ngana azokamba bino focaliser yo na Nzambe. Hallelujah. Say, oh God in heaven, Nzambe ya na likolo na kombo na Yesu na ndimi I believe Yesu that Jesus is the Son. azali mwana Nzambe na ndimi I believe that he died akufa for mpo na my masumu sin, na ngai and he was raised from the dead. pe ye asekwaki na bawe mpo na koshikwa na ngai si esiko na I tatoli confess na monoko na ngai with my mouth Yesu that Jesus ya of Nazareti Nazareth is azali Lord nkolo ya bomoi na of ngai my life. na I yambi receive, therefore, bomoi ya seko eternal life na molimo na into my ngai spirit. na yambi I receive, therefore, the koshikwa remission of masumu sin. na ngai mpo na molema na ngai na And I tatoli proclaim that I'm a child ka of God. nazali mwana Nzambe obanda lelo na kombo na Yesu. Amen. Alleluya. Oh, hallelujah. Welcome. Boye malamu na kati ya libota Nzambe. Boye malamu. Well, you know, I can just feel that warm embrace. of Oh, God. nakoki koyoka moto oyo apesi bomoi na ye pa Yesu. Hallelujah. You know, it's so wonderful. Ezali kitoko mingi. The Bible says that God Biblia rejoices elobi. over us. You know, Nzambe asepelaka likolo na nyonso. of love. And he rejoices over us. Nzambe azali bolingo. Ya sepelaka na biso pardon na bolingo na ye. With love. Welcome. Boye malamu na libota na ye. Boye malamu na libota Nzambe. And you know, you can see from Okoki the komona email na email oyo eza na se. and of course other directions. Bozwa ba direction ebele pe nini bokoki kosala po ete bokobanda kosala kobanda classe ya moboku to école de base eza classe bofutaka te eza ezosenga mbongo te me biso tokotangisa bino kuna tokotangisa bino na nzela singa na ligne poso nyonso Take one or two classes. zwa classe moko to mibale One class each week. soki olingi ozwaka classe moko And mokolo for a nyonso student that can catch up, we can give you two classes. tokoki opesa bino baklasse mibale About the life you've received siko now. bino esengeli boyekola na bomoi oyo bozwi epa Yesu kotonga kondima na yo And you know, have that solid mpe foundation kozwa moboku oyo that is makasi unshakable. Amen. So oyo bakoki kobongola te get enrolled in sikoyo foundation school. sala yango You can do that on the sikoyo site, okay? bokoki osala yango sikoyo Everything showing now sala on the yango screen what to sikoyo do
tala ba lien o eza affiché wana bokoki kobenga boyeba ndenge nini osala okotindela biso email tindela biso yango yanola sika tokoyeba koyanola bino oyo ezali eglize tokomi na ngonga oyo topesa mabonza na biso tokopesa mabonza na biso na nzela singa nete okokopesa na nzela espice ezali monnaie mbongo tosalelaka na nation na biso Love World okokende na application Love World App Store oluki espice okotelecharge yango kuna na telefone na yo okoki kotia mbongo kuna na nzela carte na yo na kosalela carte na yo osaleli yango otie mbongo no kuna na kati okoki kotinda siko mabonza na yo na code marchand oyo ezali EWC Z6 yo okoki kosalela yango te soki esprit ezosala mate na telefone na yo oyo ezali malamu nsima nango soki ozali na RDC na Congo okopesa na nzela M-Pesa tala numero eza wana 8778 okoki kopesa yango na bino bayeba ozali na RDC tozali mpe na Airtel Money okoki kotinda mpe na virement bancaire soki oyeba osala yango peut-être na international to awa na local ezali kasi malamu opesaka mabonza na yo eza lolenga koloba ete nzambe aza nzambe mpo na yo ezali bosololi na yo ya bokonzi na ye na bomoi na yo ezali bolingo na yo oyo otalisi epa nzambe ezali kitoko mingi ya kopesaka okoki mpe kosponsorize Rhapsodie de réalité kokabola yo koki oloba na kofuta ba Rhapsodie 10 5 mpo na mboka na ngai. For 1,000, you can give 1,000 for 1,000. You can give also for kokopesa pona sami ata boni yo koki kopesa. As long as your desire is to see the spread of the gospel. Soki posa na yo ezali ya ozwa liloba nzambe ekende liboso efuluka alobi ete mokili mobimba esengeli etondisama na bokonja bososoli ya nzambe ndenge ebale tondaka okoki kosangana na biso na plateforme oyo me yambo tosisa okoki opesa mabonza na yo. And I want to let you know about two very important program that is kolobela bino ba programme mibale oyo ya nguya makasi ba programme nguya makasi can't miss it for anything in the world. On a limité beau raté yango soki pona iloko ni le 26 dino le 28 called the Reach Out World Extravaganza yango to bengi yango Reach Out Monde Extravaganza ko atteindre mokili where we want to look at God's word and soki yo kaliloba nzambe pe o mema liloba nzambe na mokili mobimba to bengi siyo oza okosala moko nango okoki korejoindre biso pe with the Healing Streams Live na flux de guérison on the 15th to 17th ekozala March. It's the biggest le 15 tino le 17 mars wana iza kuwazadmo ya kubikisa bato na mokili mobimba ekozala en ligne bato bakoparticipe nango bato basangani na mokili mobimba na bastade na bilanga bisika nyonso bazali na baterrain bato basangani asi baza connecté na koyoka programme wana ebele pe bango babikaki na bonzambe nyonso nzambe asepelaka te soki moto ali maladi ntango nyonso ya kutanaka na bato baza maladi oyebi yesu biblia elobi yesu kristo abazwaki epakolami ye alaki okende
kobikisa baye nyonso balaki kokangama na diabo. Omoni maladi eza événement to offense ya diabolo. Omoni tango lobiko ezali wana ezali musala nzambe. Okoki komikomisa sikoyo mpona koparticipe. Okoki kobengisa pe batu oyo bali maladi mpo baparticipe mpe nango bayamba lobiko na bango. Matondo mingi mpona bokebi na bino bopesi nakanisi bopesi deyama bonza na bino ke loboko ya nzambe eza likolo na bino azala likolo na bino mpe afulukisa nyonso oyo ya bino kobuka eya ebele na bomoi na bino na kombo ya Yesu nazali kobondela ete loboko ya nzambe ezala likolo ya libota na bino musala na bino mpe na nyonso bino bozali kosala nzambe akomisa bino makasi asala ete bino bofuluka na nyonso bozosala na kombo ya nkolo Yesu poso oyo ememela bino ezala poso ya kembo ya munene na bomoi na bino mpe eloko moko te oyo ezowuta na sanana ekutana na kati ya bomoi na bino na kombo ya nkolo Yesu. Nyonso oyo bolwa okobamba na kati ya bomoi na bino mpe oyo bozali kosala emonisama na kati ya bomoi na bino nzambe akobatela bino na mabe nyonso ezali na mokili na kombo ya nkolo Yesu. Ngolu ya nzambe eza likolo na bino mpe ekomimonisa ngolu oyo ekomotalisama poso mobimba na kombo ya nkolo Yesu. Amen. Yango tokokutana poso koya nazali koencourage bino boyoka liloba nzambe bozongela lisusu boyoka bolanda mateya na kieto oyo peut-être eloko moko boyokaki malamu te nzambe akosunga bino po ete bino bolandeli yango ndenge esengeli nkembo na nzambe nakutani na bino poso koya nayebikanisi bozala bato moko kitoko mpe bato ya kembo moto wana nde nakokutana na poso koya nkembo na nzambe nzambe apambola bino. Stop. This one.